La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Bandeko mbote na biso bokolanda biso na lesavertis.net et aussi na cachandel.org nzambe apambola biso message oyo vraiment na ko lancer yango na peuple congolais par rapport ya ba nyonso oyo tomoni banda hier lelo et puis tant que continuer pe lisusu boye na ko rappeler bino que lelo to ali donc 1er janvier 2018 selon calendrier romain. Selon le calendrier où il établit ça. Mais dans le cas signalé bino que Nzambe na biso aza tellement malamu que alingi yo alingai a se play que au passé hier na lelo surtout bandeko bazana kati ya mboka na Congo au baliko souffrir biso tant que ba na Nzambe to ko ça la politique activité mais to qui quand même ko compatir surtout et puis ko pesa aussi makasi na ba oyo bali ko tambola na bosolo par rapport ya makambuzo le kanakati ya mboka biso to liko bunda plus bitumba oyo za ya molimo ke bitumba nzoto te to liko bunda plus bitumba molimo mais de temps en temps tant que mona makambuzo le kanaba mboka oto uta tozo ko sepela ko yape ko lobana biso ke toza pe d'accord te na makambo to liko mona iza ko le kanamboka yango lelo na nga kina développer na bino sur autorité puisque na ebi ke batu mingi ba se fuyaka na verset oyo to passage oyo lobi que toute autorité vient de Dieu yango titre ya émission oyo toza ko intituler yango non toute autorité ne vient pas de Dieu na kati ya vidéo oyo beaucoup mona beaucoup comprendre pourquoi est-ce que to lobi non toute autorité ne vient pas de Dieu. Na kotika ngonga oyo toli ko passer na bino na maboko nkolo ye moko atambwisa biso atambwisa yo na ngai afin que na suka ya message oyo yo oza na ngambo ya gauche to na ngambo ya droite c'est-à-dire muto azali pour tout ce qui se passe dans le pays na muto ali contre tout ce qui se passe dans le pays azala vraiment nasuka à comprendre quelque chose peut-être que changer pe façon na biso ko mona makambo na liko telemela misala nyonso ya moyini satana oza ko se baser na kati ya mboka obiso to uta na liko telemela misala nyonso ya satana o aliko sala ke même la parole la vraie parole la vérité ezala prêcher te batu oyo bali censé ya ko défendre évangile bangonde ba komi ba complice ya ko buma ba peuple bat oyo bazali même na ndenge ya esprit bazali même pas donc bato bali ko sa musala nzambe na ndenge sengeli puisque basala ka idolâtrie basala ka ba prière de mort tout ça auto bengi ba catholique bango ba komi na baza ko lakisa na misu ya batu ke baza plus na mawa ya peuple wana alors c'est que na kati ya confusion oyo biso atanke bana nzambe les avertis to zape na mungongo ya kubimisa pona ko pesa position na biso par rapport makambo nyonso oyo to ali ko mwana kati ya mboka oyo babengi Congo na tiki moma ona maboka nkolo ye moka tambwisa biso atambwisa yo na ngai afin que tango zolanda émission oyo ozala mutu oyo après ya koyoka émission oyo o comprendre quelque chose de la part du Seigneur. Alors tokemba moko na ba écriture to tanga na Romains chapitre 13 verset 1 tina 7 tokomeka kotanga yango de façon que to comprendre eloko nini oyo nkolo alingaki aloba to eloko nini Bible azoloba par rapport ya autorité na kotanga ngona version ya BJC c'est-à-dire Bible de Jésus-Christ naeba ko talisa biso et puis na kotanga pe na version mususu ya Louis II pour to meka pe ko sala parallélisme to meka comprendre qu'est-ce que vraiment Bible ngai ko exception le kambu oyo ba bengi autorité to ali donc na Romains chapitre 13 na banja partir verset nango 1 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Mutu nyonso tout à se soumettre na ba autorité oyo ba tie supérieure. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu, puisque autorité mon côté ou takananzambe te. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ba autorité oyo ali ko exister et chamaki na yemoko nkolo. Na continuer. C'est pourquoi celui qui résiste aux donc à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu.
yango wana mutu nyonso o aliko résister na autorité, aliko résister na ordre o nzambe atie. Et ceux qui y résistent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Ba o baliko résister na autorité o nzambe atie, baliko benda bango moko condamnation sur bango. To suka nanu wana. Tozui version ya Louis II na lobaki, pona kotala soki bango kuna balobaki nini. Donc toza toujours na Romain. Toza toujours na Romain. Toujours dans le chapitre 13, dans verset 1. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Moutunions tout à se soumettre à l'autorité au basali ko gouverner biso. Car toute autorité vient de Dieu. Pour autorité nyonso e outi na Nzambe. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. Onyo sali ko exister Nzambe mutu a établi ça yango. Na verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Pour mutu aliko résister na autorité établie na Nzambe aliko résister plutôt na ordre au Nzambe à établir. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc au baliko résister, baliko attirer donc condamnation na bango moko. To comprendre loko moko awa. Et c'est important de kofungula mato ipoyo kangai. To yoki to moni o eleka ki hier na kati ya Congo. To moni to yoki combien batu ba kufi. To moni to yoki combien batu ba betami. To moni to yoki combien batu ba zoki. To yoki to moni combien batu ba perdre ba matériel na bango. To yoki to moni combien batu ba leli. Biso tanke ba na Nzambe. Tozali toujours na côté à ba faible na batu obali ko munsa pasi biso to ali côté na bango à 100%. Peu importe ndenge et se déroula qui mais biso tant que ba na Nzambe ezala batu oyo to yebite eza batu bazana bamboka misusu so bana na pasi toza toujours na mawana parce que Nzambe aza bolingo na bolingo Nzambe atia na kati na biso yango moni bien que to sa ba mission politique te. Mais tout le te que ozo koleka na mboka ezali eloko moko donc importante te non ozo koleka na mboka c'est important pourquoi puisque ceux qui mboka on ezaki bien établi même évangile autoteaka oyo to kotea na bato bazana kati ya mboka oyo bien établi to ça le na kati ya mboka mipaya awa ba mboka na bango eza tellement bien assis bazana ba ordre bazana ba na ba loi ceux qui na ali kotea et que na teili ka moko ya livre ata ba miminga liboso ba magistrat na bango et kozala pasi ba condamner na ndenge ya mabe puisque ba loi na bango ezali bien établi mais biso na mboka na biso ezali ndenge nini soki mutu azolo ba vérité bako mimona na ba juge ya lokuta ba juge wana bako traduire yo bako pesa ba sentence to bako condamner yo injustement. Pourquoi? Puisque loi ezali ko exister. Yango tango to ali côté ya makambo oyo to ali côté ate puisque to lobi ke biso to ko bongisa mokili non na mokili o passe o continuera kozala mais o to ko benga lelo to zolo bakeno ba passe o zo le kanaka ya mboka na biso ba passe moko batu moko muke ba sangani pona ba monisa batu ebele passe yango batu o moni baza ebele ba comprendre que non to ko continuer boité et bongi to telema to bundela ba droit na biso tango ba mutatemi pona bundela ba droit na ye yo komi ko boma yo komi ko nyokola ye biso ta ke ba na Nzambe to koloba non ezali normalité yango tozongi na kati ya Romains 13. Bible lobi bien que toute autorité vient de Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre dans autorité ezali nini. Autorité selon dictionnaire, autorité ezali pouvoir ya ko commander. Et puis pouvoir et recommander pour makambo recommander mutu a obéir yango. Yango ba bengi autorité. Et puis définition et continue le bique. Et puis autorité ngo il faut ça impliquer na notion ya légitimité. Légitimité ko ba que non bato ebele bandimi yo. Bato ebele bandimi yo ba poni yo ba pesio siko pouvoir po yo okamba bango. Autorité liko bate que non commis assassin ou commis mercenaire. Autorité liko bate que non commis responsable ya bat o batieyo pona o koka ko exercer et loko moko sur bango.
Ce qui est autorité o ayo comme ko usons na ndenge ya mabe yango siko batu batele banka. Ce batu batele mi pona koloba ke no makambo zo saleza malamu te alors batu wana pas na raison pourquoi puisque autorité ezalite ke po monde saka batu pasi mais autorité ali po chaka ordre. Yango moni Bible tango zoloba ezoloba na kati ya verset tu as Romains chapitre donc dans chapitre 13 na verset nango donc 2 et lobby donc chapitre 13 verset 2 lobby c'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. C'est-à-dire autorité il faut toujours ekende de la moko na ordre ordre linko banini ordre linko ba que non tant nzambe a pesi mitin dans lobby que non exemple linga moninga na yo c'est un ordre aussi. Ce qui est aussi cause autorité, aux oboma mutu. Kozo linga mutu te, autorité na yo wana est commis mise en doute. Puisque autorité ou te pas nzambe, et ça accompagné na babilembo, o eza nzambe, na o kota na ba détail belé te. Mais ce qui se passe na kati ya Congo, eza nango normal te, ezali, eloko oyo ke bana nzambe na mokili mobimba de vrai alors. Eza loko te to moni ba o ba pasteur ya Congo, mabumuka ka minene kolia komela kolinga basi tout ça pona bango eza vie na bango yangwana bali kolinga te ke batu ba réclamer ba droit na bango mais par contre bango basa kutu même ko yebisa batu ke pouvoir o eza en place ezali autorité o tie pa nzambe lokuta autorité o tie pa nzambe akosala ke autorité wana et servir peuple na ye. Peu importe tata motema mabe ya mutu mais ce qui autorité nzambe mutu a établir yango nzamba ko pousser mutu wana azala toujours entouré na batu ya malamu o ba kosala ke non malgré mabe na ye to komona bolamu muke mais ozo mona ke banda a tina z bolamu ezate mabe na mabe eza autorité ou tie pa nzambe te autorité ou tie pa nzambe za accompagner na ordre tala bino moko batu baliko kufa na ba région baliko kufa na capitale baliko kufa par-ci par-là pourquoi puisque autorité aux a établi et za autorité za ko menacer tout un peuple non toute autorité ne vient pas de Dieu. Ce qui pasteur aza côté abino bongo aza mutalo kuta. Autorité ou pas nzambe ezaka testé na Saint-Esprit, ezaka testé na yemoko nzambe parmi sala toko mona o ko salema na mutu o azali ko kamba mboka toko kamba groupement wana. Et c'est important de comprendre loko o bande konangaye. Na kati ya Bible boko mona que en tant que bana nzambe to ali na droit ya ko désobéir na autorité ya mabe. Ba pasteur a lokuta ba ko sabino te, ba osala ba business ta bango pona bango eza malamu ndenge peuple azo souffrir puisque ça so mutali ko souffrir a kondima n'importe quoi. Au côté a que pesa 1000 euros lobi ko zo 2000 a kondima na epé. Pas zo souffrir. Au côté que pesa 1000 francs a ko pesa pas zo souffrir. Alors ba pasteur wana ba guru wana bango nyonso ba tandama wana bazaka kapona ko lia pona ko mela pona ko linga basi pona ko yiba mbongo bango baza ba champion na makambo wana mais ce qui concerne droit ce qui concerne bolamu ya batu baliko kipe yango te. Légitimité ce que autorité zangi légitimité eza autorité ou te panzambe te. Pour ce qui nzambe atindi mutu tango atindaki Moïse na epa bana ya donc bana Israël na kati Égypte et Moïse azaki investi na autorité en nzambe et puis tango ayaki apesi bango message bandima ki mbala moko po azwaki bamoko légitimité légitimité elle qualité elle fondée na droit na justice na égalité bien donc équité. Ce qui osana la légitimité, il faut la fonder na droit linko bakeno mibeko ya mboka, il faut la fonder na justice linko bakeno ko kabola te, ce qui mutu sali mabe o condamner ndenge moko ezala mutu azana membre na kati ya côté o aliko soutenir yo. Ce que moni siko ke kaka bato baliko souffrir, ça bato baliko réclamer ba droit na bango. Wane commis en justice, et la sous justice te. Or, justice en Zambé, ça la non, et pour nakate ça na parti prité. Alors, autorité aux angi légitimité, et qu'on ou pas en Zambé te. Ce qui pasteur a zoté abino que autorité ou te pas en Zambé, aza muta lokuta lokola o na cha vidéo bo mona ndenga lobaki. Nous devons aussi respecter
esengeli toto sape bakonzi ya mboka. Ah, qu'est-ce que ça fait? Oh, ekosa nini? Biloba loba. Un chrétien parlementaire debout. Mon Christ, akoma kosa politique ya kotelema. Non. Te. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Bible le bien te bokonzi nyonso e uti na nzambe. Il y a beaucoup de mensonges de ces jours-là. Et toi tu es là pour leur dire, hey, voilà. Lokuta ezali belé na kata. Bozomona ke ye aza kokumisa pani ba pesi déjà mbongo. Soki siko yo na kati église osambela na kati église wana. Ba pesi yo côté, mozondi mabindi mela po otangi remettre 13 osuki wana. Non, il faut continuer. Mutu akoki ko désobéir na autorité, soki autorité na eli ko kende na eza ko contredire ba loi ya donc ya nzambe. Soki autorité alobi que homosexualité ali bien, naza obligé à kondima yango te. Il faut na loba que non, ezali bien te po nzamba pe kisa yango. Ce que l'autorité a tindi yo soda oboma batu. Okebise que non, nakoboma mutu te sans cause. Po mutu a tambola na boma sans cause. Non, mundu ki basala yango pona koboma ennemi. Et le koto biso to koza ko condamné. Mais okoko boma mutu te po ba pesio mundu ko boma puisque aux yeux ordre. Non, ordre nyons to ali mal donné, aux a droit ya ko tigi ya ko boya yango pe. Alors, ce tant que mutu, ce ko salaka, au semblaka na kati église mo songolo. Na Congo wana bateyo balobi ke non autorité ou te pa nzambe loba amen loba non et ça amen te bande ko tali ko bino et ça la passi et ça la passi pour avant ça la vidéo on a kanisi mingi na bi est-ce que siko nzambe a pesi biso maloba poto loba et c'est que quelque part tout ça a besoin batu musu bana besoin ba yo kapé o biso to koloba yango to za koloba na mondambo oba koyoka peut-être ko bakiselo ko mona kati ya foi na bango na kati ya combat na bango na kati ya lutte na bango autorité nyonso outie pa nzambe te totanga na Corinthiens donc non plutôt na Actes des Apôtres chapitre nango tout dans le chapitre 5 verset 27. Après qu'ils aient eu amené, ils les présentèrent au Sanhédrin. Et le grand prêtre les interrogea, disant, ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Topekisaki bino teke topekisaki bino bote na kombo wana. Kombo nani ya Yesu Masia. Ezali solo ya ba apôtre tango Yesu asakei batikali bango moko bazote baza ko te na kombo Yesu Masia. Alors bato mibeko to l'état to autorité akanga bango mbale bela bisi bango ke non to lingite bote asusu na kombo mutu wana. Mais bango baso continuer côté aka na kombo mutu wana ba kangi bango batuni bango to pekisa kibino te bote na kombo oyo. Et boyo kasko réponse non et cependant voici vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Tala en force à côté na kombo wana botondi si Jérusalem na doctrine na bino. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Alors Pierre et les autres apôtres répondant, Pierre alobiboui. Pierre alobiboui. Il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Ah, c'est-à-dire autorité, soi-disant Nzambe à établir, soit comme il bundisa makamboza malamu. Et comme il bundisa justice, et comme il bundisa droit, et comme il bundisa mibeko, et comme il bundisa bolamu, et li autorité bidon faut désobéir nango. Pierre alobi, biso toko obéir na Nzambe que na batu. La réponse en est que non, ozali na droit ya koloba que oui, autorité ou take pa Nzambe tolobi oui. Mais toute autorité ne vient pas de Dieu. Bande konangai.
peut-être au perdre ndeko na yo na makambo lekaki hier na lelo to yebite soki lekaki ndenge nini. Alors le 1er janvier za lelo to yebite makambo ni ko leka lobi na lobi wana kuna. Mais to tia elika na biso na nkolo, mais dans l'entretemps to pona côté à malamu, côté à ba affligé, côté à ba blessé, côté à ba veuve, côté à ba orphelin, to pona côté o to sala bolamu. Bino batu bozala ba mbongo ebele, boza ba sportif, boza ba acteur à film, boza c'est pas ba musicien ba na mbongo ebele. Moment yango yo ya ko aider batu basana kati ba problème ba na pasi na moment oyo. Moment yango ya ko lakisa pe que non batu wana baza bango moko te bino nyoso bali ko appuyer bango. Soki yo vanda kana États-Unis, oza na mbongo, oza sportif et que bi ke makambo le kana mboka no eza bien te. Olia ko vanda koloba loba na se na salon na yo bima lobango libanda voix na yo ko compter. Biso kutoza awa toliba moindre batamike. Tozo loba po ani plus to bi ke ata mutu moko soka landi. Obi batu mibale balandi et koko bota eloko mona kati mitema na bango. Ce que nous voulons to lingi kimia ezala malgré que kolo lobi ke tango bokoka kimia makamunde bandi kutu mabeko beba yangwana. Mais to ali ko mona bana ba mboka auto vandi ezali pe na kati ya monde. Pourquoi est-ce que bango baza na moi kimia auto mona puisque babunda pona kimia na bango. To ça la politique te to longwa même na ba aspect ko penser politique to penser de ce que justice na droit to liba na nzambe mais avant tout ça musala nzambe il faut to ça on likolo ya ba mabele o ezali pe na ba droit na mibeko yango eza pe important to ya to lo ba pe position na biso papa makambo le kana mboka na biso et que za malamu te ba konzi o bazawana bali ba konzi ba uti pa nzambe te du moye bondi mabango pe ekozala te moye pe bo pesa bango pe place ekozala te faut bo désobéir na bango soki yo ali soda faut désobéir na mibeko ya mabe soki yo ali politicien c'est pas ou ali opposant aux ali c'est pas ministre il faut désobéir na mibeko ya bongo puisque ça ne sert à rien bo porter makila na maboko tango yo za ko ndimo zo ko seka zo ko loba zo ko lia biftek batu ba ko fali banda puisque ba réclamer droit na bango eza mawa mingi mbula ko vivre na mukilo pendant combien des années ce que comme donc na 50 ans et tikal na otango muke ko to vivre par rapport à tango ozo vivre déjà yango c'est mieux que tu comprendre que comme déjà mo bangé na luka na faire donc na sepelisa motema nzambe donc en aidant bato bali na ba problème en aidant bato bali na pasi mbongo boni olingi ko amasser mbongo boni olingi ko zwa mbongo oso zwi ekoki alors Lucas siko que non o changer de camp o comme na camp ya ba opprimé o comme na camp de na lobaki ya ba veuve o comme na camp ya ba orphelin o comme na camp ya ba blessé o comme na camp ya bato o ba kufeli de façon que nzambe a sepela pe na yo mokili onde ko na ngai ezala ngona tina mokote suka nango ezali yango tango zana mokili ya muke luka même tsoko kufi kombo na wetikala na kati ya liste ya biani ya normal o letika na kati ya liste ya noir bat bayi na kombo na yo bayi na ba génération na yo mboka auto vandi ba kombo neti ba Hitler ezala ka susute pourquoi puisque ba radia yango na kati même ya système pourquoi kombo na sali ma na batu na mokili awa mais ce qui se passe na Congo batu ba kufi kolega même na kati ya guerre mondiale o elega na kati ya mboka auto vandi alors yango biso bana nzambe to lobike tozali contre ce qui se passe na kati ya mboka wana to sengi na batu o bali baza na kati ya droit na bango ba réclamer ba droit na bango de façon que ba zonga na nzela et que ba donc ba jouir na oyo ba ko jouir na tamu ke nzambe apesi bango maloba o eza maloba on a lobby ya lelo ya mukola le 1er janvier 2018 nzambe apambola pesa pe kimia na kati ya mitema na biso ba o ba na ba problème ba ya toujours pas nzambe akosala ke ba mona nkembo na ye yo sala politique so oye bike e ali vocation senga na nzambe peso mayele de façon que sala politique on a malamu po bato bali o zali ko kamba ba sepela na musala zali ko sala nzambe pa ko sepela na yo tikete nkolo Yesu apambola biso na kombo ya Yeshua de to lobi amen et au revoir shalom.